Frère Egola ngana zo banga ba concert na été pour na yebike ayembara bien na makambo nyonso tout bien mais oyo esengeli lokola Weranson oyo apesa piston audience na ndeko na biso Frère Egola soko otali na ba parcours ya ba concert na ye nyonso tout okomona partir ya Londres deuxième London accueilli Canada ville Jif okomona nyonso tout asalaki musala parler des sports okomona ki asalaki musala na ye okomona Bexi asalaki musala ba Cirque Royal okomona ba Madeleine okomona ba Élysée Montmartre ba concert nyonso te belé ba double jeunesse ayebaki kopesa bato le meilleur pe azali na maîtrise ya makambo orchestre ezalaki ayebaki koservir po balingaki ye bayebaki mpe kopuse eza na makambo mosusu oyo tosola lokola na Nokolias Nokolias ayebisani eloko moko très capital komisa omoni lelo chance oyo fere aza nango pembeni ya Wera wana fere alongwe na kati ya maison mère te tokosola makambo nyonso tu ntango ya kokota alobi ke soki papa chéri jibe piano asimbaki biso na maboko beda pela pousse biso lelo tolingi tozala danger grâce à Dieu Weranson a poussé bahéritier a poussé batebele po yebi bayeba kosavourer bavi na bango po parce que ndenge makambo nyonso ndenge esengelaka nayebisa Nokolias ni o ni i parce que namoni ke eloko mosusu oyo esepelisa motema na ye te eloko mosusu mpe oyo dérange ye donc d'autre part na ligne kosala intervention te nayokaki ye kaka na tuna pourquoi pas parce que tonomona bavisibilité ya bamakambo nyonso tu na bateau babundela yango vraiment coup de chapeau na bango yango monaka toujours producteur il faut embrasser tous les musiciens à Congo pour la minute que bayebaki kopesa toujours que le meilleur donc tolobaka eloko moko musique ezali eloko moko il faut to embrassaka yango na motema moko mpe musique ezali eloko esepelisaka na motema eza eloko oyo babengaka lokola neti métier moko boye noble na makambo nyonso oyo tozokomona ke na bandeko nyonso ezalaki kete Frère Egola atia date mais nzambe asali grâce producteur ye moko aye amimonani mpe amimonisi ke na makambo nyonso tu oyo toza na fier ya Frère Egola le padre Bataring vraiment coup de chapeau eloko nyonso tu il faut toyeba kobongisa lokola communicateur nyonso tu oyo ayakaka kosala bemission na kombo ya Frère Egola azalaka na apport bima na distraction d'injure bima na distraction kofingaka bato boya kotalisaka bato kete boza na deux éléments na bapays différents donc toyeba ndenge nini ke bokotambwisaka makambo mosusu ya kopesa le meilleur na ndeko na biso Frère Egola ke Esther azoloba na kati ya bamusicien na ye lokola bazoyebela bagejo star bazaro badeni litula bato oyo nyonso tu wana est ce que bomonaka ndenge Frère asesmimaka te bikambo bels ayebisi ke Esther ekete mais vie privilège oyo oyo apesaka lokola neti Frère na makambo ebelebele zo lokola ndenge nzembo ya Jean-Jacques Mani bazokokende bakoyemba makambo ebelebele na mabiala mais mpa na biso awa ezalaka tozwaka bamorceau chance na biso mpe ezala bien opesa biso nzela toyemba mpe banzembo mobima ndenge epayemba vite ayemana yango omoni na kati ya baorchestre soki kolo orchestre azwi temps te ya kopesa bino nzela yebaka ke bokotikala baministère bacoeur na bavocal lelo tozomona yango preuve à l'appui que tozomona ke nzembo mobima gejo star ayebaki ekanga mboka ke bato batikeli en compte histoire eza te même izoyebela okojige grand chanteur nayemba na emenea pareil aa na nzembo moko te oyo ayembi ye moko ke te etikali comme histoire okotikala omona yango te yango omonaka vraiment ke te kucha mpo na bato lokola bahéritier watanabe badidier lacoste na mosala oyo basalaki na ndenge elongo bani donc soki ovandi okokoponeki te bamorceau na bango okita omata avant tolala okomona na babare nyonso tu bakotikalaka kobetaka bango ti barelesa ya nini ekokangama donc bazalaki bato oyo place oyo bazwaki temps ke basalaki mosala na bango mpe na kati ya baorchestre na bango bakendaki tozokomona mpe bazokoaporte baapport na bango lelo ozomonaki te bautaki na nzela moko bazosala continuité yana yango bakobenga Wera le grand formateur Redi Amisi na Stino Mubi as de la chorale bazali bato oyo baza yana leki à part mosala esani ke esangisa bango mais oyo ezopesa biso lelo ya pasi kaka ezalaka te Redi Amisi na Stino Mubi basortie médiatique botalaka age tobima na mokili biloko ya mokili etikala nango biloko ya nyonso eleka nzambe akotikala po parce que bato basomba
bamituka na Milan totikala okutana bango te totikala pe komona bango te chaque chose à son temps donc ba bien matériel et que bamisaka bato te eza na pasi moko te ke moto adomona otongi ndako na yo moto atongi ndako ezalaka projet ke ya moto ke moninga yo kelo likunia nayebi ke baquerelle na bino ça fait nuit de temps yo na ndeko na yo as de la chorale ekendaka vraiment bien te ekendaka bien te kutu avant bando kotonga bandako donc tozwa conscience bino mpe bolakisa exemple na baleki oyo bazwa na nsima lokola babina file bana na bino disons parce que toyeba ndenge nini tozali kokendele po parce que po interpelaka bino ntango usoti oyo aza chere lokola neti mama soki akufa elakisi ke mwana ngai ndenge nakei na nzela oyo elakisi ezali nzela ya biso nyonso eta ke jésus christ ti lelo ke atika biso après akufi après 3 jours asekwi mais atika Marie oyo abota Yesu atika mama na ye toujours na séjour de mort ye moko yebi ntina donc eza na bato mosusu ke te balider balela bango balider na bango balela bango ti na suka mais eza eloko mosusu grâce ekeze oyo apesi piston audience afuli mais kolela eza ndenge nini kopesa musicien autorisation na kati ya orchestre que ça la disque mais on fait ça mais qu'on fait c'est 60%. 20% yo 20% ya bateau ba accompagner na kati ya bi ya vivre la musique même il na aucun gars pareil mais ouais raison qui chance c'est que il a connu les vérités il a connu la faire il faut parce que mutu na mutu ça la carrière na ye azo tcha banze bonne le lingi mo ça qui a lingi donc c'est vraiment réalité te miye baraka kete to pesa bateau nyero to bazaka o ba benga combat volontaire o ba ko faire publicité au bago ça la émission na combo ya faire cher de peau on va na peu bon na beaucoup na rapé na invitation pour la ardoise mais avec given ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de den invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison given a bon salibinoté a Tchelibinope promotion angolais ya pamba maison given balingamboka boete vous êtes trop amoureux du pays wow given vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça ouais, merci beaucoup na baeba surtout bazorata kolanda police star na nzela ya Congo Sengope mais monsieur il y a que donc vraiment que merci Nabino o bazorata ba partager ba liker nyo surtout on a vraiment na sengi bino matendo mingi lokola Irene Mamboli merci beaucoup na sengi na mosiko zali nous bazorata ko sala konisa ba commentaire et belé vraiment mama bougie dibaya na pesi bino ba mbote vraiment na pesi bino matendo mingi na ndenge ya weekend na lelo vraiment que to ba ndenge nini ya ko savourer que cerveau ba to esani il y a vraiment na ndenge ya boke biso merci beaucoup na Clarisse de Canto Clarisse Lutadila Nathalie Lutadila Nasi Lutadila Kolo Ayeba kozana bino na petit mbote epaya Chaga Lutadila amigo Jenny Lutadila vraiment peselanga mbote epaya pepe pataki na ndenge ezela toujours na moni le sous na mosika na kotala Richard Akunji papa na Richi Kolo Ayeba kozana yo Arik Akunji 2-0 na pese mbote na mosika na Vienne Nathalie le sous na bokasité a Kolo ninga misana kozazana biso toujours mbote belé na Didier Sanda Animas Claude Moseka Poso Moindo Suka Mindele vraiment RN Rodrigo Mayemba Kolo Ayeba kozana na pesi sous merci na ngai epai ya Belinda Lita Mwasi Nzambe 6 étoiles Kolo Ayeba kozana joli zola joli mbala vraiment Kolo Ayeba kobata bino na mosika ke bozali grand-père de Tiemoute ba yebisa baby long le banquet motema famille dindanda famille dindanda mobimba na pesi mbote bla dindanda Angèle dindanda bozala toujours bien Chamasunda le leader motema ya Mireille Leka viena ngai Bibora Bikonku Nyango doki Kolo Ayeba kozala na ope apesa ebele parce que motema molambu oyo zali na nzambe Ayeba ko baxele belé 001 Pascal Yombe président Domichila ambassadeur Raymond Singa vice-président Bébé Chuna mokondi Sami Miguel na pesi mbote Juvens yo yebi na ndenge kindela na pesi mbote na ngebele epa ya Didier Maseke na makamona tezalaka Serge Mafofa Soba Mafwa yo yebi makamona surtout ndenge vraiment ekindela vraiment na lingi na rectifier eloko moko ki na vie na biso ke to yaki libela te ngambo ya bomo itondima eza mabele vraiment ke
kolala kolamuka vraiment te kobungisa motu munene na kati ya commune Ngenge oyo babengi na kombo ya Diora Kabumbai. Diora Kabumbai auti kotika biso aujourd'hui déjà tozokende lokola 5e jour na ye oyo azali na kati ya ndako ya Mali na ndenge ke ya Bruxelles cha Masunda bo contrôler makambo nyonso. Je pense que hier na monaki déjà Tutu Kaluji avec Motana Kabumbai donc baza déjà kuna déjà pona koyeba ndenge na kobungisa makambo pona kotinda nzoto ya na biso Diora Kabumbai na ndenge lilita Mira Kabumbai bozala toujours makasi Miro Kabumbai bozala toujours makasi Kamba Kabumbai donc bozala toujours makasi na monaki vraiment que Ndombo Lusabiso donc adaki vraiment na pasi na ndenge makambo nyonso surtout ezalaka Alain Lusabiso na pesi bino bambote don Lusabiso malungombo na mosiko zali vraiment toyeba kaka kete ya okabula na tango ya pasi toyebi ke Bruxelles adore oyo eza moko oyo yo pilier ya Niringir oyo asili kobungisa molimo na ye na kombo ya Diora Kabumbai. Vraiment merci beaucoup na bato nyonso surtout batrésor pembele na yebi ke bozana na Bruxelles bapegi tete nyonso bozana toyeba toujours kokabula mawa na famille Kabumbai mobimba. Vraiment na linga ezala na mitalisaka miziki na biso ezalaka riche. Musique na biso ezali cop oyo toyebaka toujours kozalaka fier nango na bato babumbela yango vraiment coup de chapeau na bango yango monaka toujours producteur. Il faut embrasser tous les musiciens à Congo pour la nini ke bayebaki kopesa toujours que le meilleur. Donc tolobaka eloko moko musique ezali eloko moko il faut to embrassaka yango na motema moko pe musique ezali eloko esepelisaka na motema eza eloko oyo babengaka lokola neti métier moko boye noble na makambo nyonso oyo tozokomona ke na bandeko nyonso ezalaki kete mpe regola atia date mais nzambe asali grâce producteur ye moko aye amimonani mpe amimonisi ke na makambo nyonso surtout oyo toza na fier ya fe regola le padre Bataring vraiment coup de chapeau eloko nyonso surtout il faut toyeba kobongisa lokola communicateur nyonso surtout oyo ayakaka kosala bemission na kombo ya fe regola azalaka na apport bima na distraction d'injure bima na distraction kofingaka bato beya kotalisaka bato kete boza na deux éléments na bapays différents donc toyeba ndenge nini ke bokotambwisaka makambo mosusu ya kopesa le meilleur na ndeko na biso fe regola. Pourquoi nga nalobi bongo fe regola nga nazo kobanga baconcert na ye te mpo nayebi ke ayembaka bien na makambo nyonso tout bien mais oyo esengeli lokola Weranson oyo apesa piston audience na ndeko na biso fe regola soko otali na baparcours ya baconcert na ye nyonso surtout okomona partir ya Londres deuxième London bacueilli Canada ville Jif okomona nyonso surtout ki asalaki mosala palais des sports okomona ki asalaki mosala na ye okomona Bexi asalaki mosala Cirque Royal okomona Madeleine okomona Élysée Montmartre baconcert nyonso te belé double jeunesse ayebaki kopesa bato le meilleur et azali na maîtrise ya makambo opération ezalaki ayebaki koservi mpo balingaki ye bayebaki mpe kopuse oyo eza na makambo mosusu oyo tosola lokola na Nokolias ayebisani eloko moko très capital komisa omoni lelo chance oyo fiere eza nango pembeni ya wera wana fiere alongwe na kati ya maison mère te tokosola makambo nyonso surtout ntango ya ekokota alobi ke soki papa chéri jibe piano asimbaki biso na maboko bena pela pousse biso lelo tolingi tozala danger grâce à Dieu Weranson apoussa bahéritier apousse bato ebele mpo oyebi bayeba kosavoure bavi na bango mpo parce que ndenge makambo nyonso ndenge esengelaka nayebisa Nokolias ni o ni i parce que namoni ke eloko mosusu oyo esepelisa motema na ye te eloko mosusu mpe oyo edérange ye donc d'autre part na ligne kosala intervention te nayokaki ye kaka na tuna pourquoi pas parce que tonomona bavisibilité ya bamakambo nyonso surtout oyo tolobaka lelo ntango tolingaka tochanger histoire mais mpo toyeba yango ntango tokobenga Weranson le grand formateur preuve ezali na makambo ndenge nini tous les vocales faire andosala na concert il faut provoquer public atuna bango est-ce que boyoki faire est-ce que bosepeli na ye ezali très capital na makambo nyonso tozoloba kondisa na age oyo naza nango lalala kala mingi te déjà so nakei tolali tolamuki nake tolali tolamuki 50 ans déjà kala mingi te tokoembrasser déjà 50 ans moya tozala baflaqueur na vie ya bato ke eza te eloko eleki conscience na vie na biso
ezate pour na nini kete toyebi mabe na malamu yango mona ka réalité ki ya makambo surtout et lo que les conscience ezate yango mona kete faire rigola na yebisa bino walai eyembeli mwana mbala nango yembela bino yango na isi faire rigola eyembela ba fanatique na ba sepela pour prouver na so ba chanteur te parce que oh so pesa déjà le meilleur déjà la ba chanteur ba to ba confirmer siko yembara ko pesa ata le meilleur ya ko retrouver public na yo na ba mora bonne musique et vraiment très capital yango mona ka so otaki déjà ba morceau nyo surtout au mona o faire ça d'intervention na ba concert na ba album o comprendre que azama likabo o nzamba pesa voix na ini yango mona ke tango kozalaki na Weranson esengelaki ke faire atalisa batu le meilleur parce que azoka pe na makambo koyoka maître na comme Weranson na makambo na kolobana eta que voix kozana belle voix mutabota maranango nzambe apesa déjà mutu voix donc eza le ko la net mutabota makana mayele et ayeba mingi ni na kozala mutu potanga okende kelas mutako sala entero kuna ezalaka yemo tango koya elenge ezalaka papa na 9/10 on a vu 10/10 donc ça la réalité on est tout au kendaka pourquoi dans le bongo quand l'intervention rapide bini abandonne déjà koyebisa déjà que j'ai déjà faire déjà chair de poule et vous allez encourager et en peut ça que le meilleur pourquoi dans le bongo que sert azalaki na orchestre sala déjà ba makamune mais tant to va na bango mambo de pa na makufite na pesi mbote na papi tombala le roi des amunda di de mbala na pesi ba mbote na musika que ozali Valérie Bilingani na pesi ba mbote que Esther azolo banakati ba musicien na lokola bazoebela ba Gejosta ba Zaro ba Denis Lutula ba to nyo surtout est-ce que bon na nini faire assessment raté Bitambe Benz ayebisi que Esther kete mais vieux privilège au ouais la paix ça le quoi net de faire na makambe belé zo le quoi ndenge nzembo ya Jaja Kimani bazo kokende bakoyemba makambe belé na mabiala mais pas na biso awa ezalaka tozora ba morceau chance na biso pe ezala bien o pesa biso nzela to yemba pe banzembo mobima ni pa yemba vite yemana yango omonya kati ba orchestre soki kolo orchestre azui tenter ya kopesa bino nzela yeba ke botika ba ministère ba cœur na ba vocal mais l'autre zomona ngo preuve à l'appui que zomona ke nzembo mobima gejo sara yeba ke ekangambo ka ke bato batiki l'on compte histoire exacte même Zoé la origine grand chanteur na yemba na meneur pareil ana nzembo moko te oya yembi moko kete etikali comme histoire okotikala omona ngote yango mona vraiment kete kucha pona bato lokola ba héritier watanabe ba Didier Lacoste na musala o basala ki na ndenge elongo bani donc ce qu'on va dire au copain de guité ba morceau na bango o kita o mata avant to lala o mona na ba bar nyo surtout ba kotikala ko beta ka bango ti ba le sani de vokangam donc bazalaki batu oyo place bazwaki temps ki basalaki musala na bango pe na kati ba orchestre na bango bakendaki tozo ko mona pe bazo ko apporter ba apport na bango lelo zo mona kite ba utaki na nzela moko bazo sala continuité na yo ba benga wera les grands formateurs tant que mobuta zo ba kite nazana confiance na DSP c'est-à-dire quoi parcours ya wera wala tsheke ndango mona ke toujours il faut bazala ba bonne relation na ba poule na ye pona nini ela kisaka batuke na ba orchestre ke ya il faut to fungola batu ke mitema eza na batu mususu kete ba leader ba lela bango ba leader na bango ba lela bango ti nasuka mais ça le comme grâce que wera pesi piston audience a fouli mais qu'on a les renégeli ko pesa musicien autorisation na kati ya orchestre que ça la disque mais on pesa na ko orchestre 60% 20% yo 20% bato ba compagnon na kati ya bi bala musique même il na aucun jazz pareil mais wera ça qui chance c'est que il a connu les héritiers il a connu la ba faire parce que mutuna muto ça la carrière na ye azo tcha banze bonne le lingi mo wasani qui a lingi donc c'est vraiment réalité to miye baraka kete to pesa bato nyero to bazagatan o babenga combat volontaire o ba ko sala ka faire publicité o ba ko sala ka émission na combo ya faire chair de poule on va na pe bon beaucoup na rapé na faire mais o ko sala mutuya o le ko ta distraction ba comparaison ya ba orchestre baninga qui actualité mo bima kuna ba embrasser et qui n'a toujours na distraction ce qui fait la continent
projet na ye moko boye azana ba ambition na ye moko de quoi ça la pour la musique na ye ase pesa ba mora bonne musique na ba gaulois na banani bino mo ba gaulois bozora sous temps en côté na ba distraction vraiment bon vocabiliser na makambo yo bo kende ko sala ba kelele ya ba billet bo sala makambo ne surtout na bo betaka maki tsaka pour vraiment et que toujours na ndenge ki ya limemia yango moni que musique na biso to lo ba déjà eza déjà fort bato ba bumbela ngo lelo ba kufa pauvre bato ba bumbela musique na biso que ba kufa pauvre yango na yebisa rakete atini mabilo 24 ans d'expérience yebisa Guigui Dakocha na Idriss Dakocha na Roger Dakocha tous à la même morale to ba ndenge to robongisa makambo na biso na ndenge esala ni ekokendela yango na yebisa susu leader prince Chabani donc Kolo ayeba kosunga yo na mboka musika ke yo zali to yebi ke nyonso to ekezala toujours bien na makambo ndenge nzambe ayebaka kotambusaka biso vraiment que muto nyonso to yebi ke te azala fanatique à faire pe na bato basalaka promotion ya faire comme ba communicateur o bazala na volonté na bango ke basepelaka vraiment na faire na motema nyonso bobima na distraction pour parce que bozosala ba marketing ya ba sortie médiatique oyo concerné binote mais soki bozala na moment ya monene bo vocabiliser bino na batapoto bozala na communication pour boyeba ko pousser Adidas Arena ndenge ekende bien Arena de Genève ndenge ekende bien na mboka ya ba Lilumea musika na Suisse na pesi mbote papa na Paki Mabanza na pesi so mbote na Héritier Ivar na pesi mbote na Chubaki Nsuka na musiko zali Kolo ayeba koza na o vena ngai junowe na pesi ba mbote vena ngai sawaki tedi Kolo ayeba koza na bino makamunyo tuki na yebiki vraiment que ekozala vraiment toujours bien parce que musique ezali loko se plesara mitema ya bato musique ezali lieu de rencontre te qui a querelle ya ba chantage ya biloko ebele te ba provoka bato na musala malamu plus tard ba moura bonne musique ba yeba comparer parce que ba fanatique malamu na mabe bango ba yeba rango te donc to talisaka musique na biso mingi na ba moura bonne musique o ba jugera na soli ba yoki parce que tempa ne mutamona na raté mais tout le monde a dit comment ne moni tempa banda batama litoi o ressentir ya la mutalinga ba désolé te là mais si kamoko ba sanzete fourmi à côté na litoi moi ne peut tempa ko ningisa yo na motema et que luka et bima vraiment que les mecs ko pesa nzela na bato nyoto bazala bien que na feregola na makamonia surtout Peggy Kinzunga na pesi ba mbote na yebiki bongisa makambo za na référence qui Adidas mais Adidas les bien a signé contrat na feregola parce que mboke za ko ningana parce que azo ko miteka conseil le comité to yeba ndenge nini ke ayeba ko signer contrat na faire cher de pour pe na moniki ba yebisi nga pe information ali maison Adidas Kolo Arena wana ezali Adidas na yebiki ba osola bien na Hervé Gola ndenge makambo na su ekende pourquoi na kesi que logo oyo Brigitte Baya maman na Christelle Baya bindanda donc vraiment eloko o na donga na mika ko transmettre message o epana yo rebi amisi na stino mubi as de la chorale bazali batu o bazali yana le à part musale sani ki esamisa bango mais o ezopesa biso lelo ya pasi kaka ezaka kete rebi amisi na stino mubi ba sortie médiatique botala âge to bima na mokili biloko mokili etika nango biloko nyonso eleka nzambe akotikala po parce que bato basomba bamituka na mila totikala kokutana bango te totikala mpe komona bango te chaque chose à son temps donc babien matériel ekoki kobangisaka bato te eza na mpasi moko te ke moto adomona otongi ndako na yo moto atongi ndako ezalaka projet ke ya moto ke moninga yo kelo likunia nayebi ke baquerelle na bino ça fait nuit de temps yo na ndeko na yo as de la chorale ekendaka vraiment bien te ekendaka bien te kutu avant bando kotonga bandako donc tous a conscience bino football avec ça exemple na baleki o bazwa na sima lokola babina filé bana na bino disons parce que toye bandeni to doyi ko kendele parce que to interpeller rabino tamu ou sorti o ada cher lokola na maman soka kufela kisi ke mwana ngai ndenga na kena nzela o la kisi nzela ya biso nyonso et tant que Jésus Christ si lelo que Atika biso après akufi après 3 jours à sécui mais Atika Marie et abota Yesu Atika maman est toujours dans ce jour de mort il est mort à victime d'habitude sur la conscience que les assuns nécessité parce que tout met na makambo déjà makambo est allé ma musique na âge il faut boter la sortie médiatique na makambo ni boki kolobaka parce que ça fait nuit de temps
na mona abokenda bien te mais tant vive la musique et kabona ki que papa Wemba lobi que a rejeté bino a pesi confiance na makambo ba benga lokola nouvelle écrita que na makambo belé et ça na makambo mususu otoyeba ke tokoyi kolandela bokenda bino mibale bopesaki biso disque moko ya mugia kitoko ba bengi fait exil et comment que te mutu na mutu a tracé chemin na ye a dépendre susu que na papa Wemba te vraiment que eza na makambo mususu ke tomiye bara otozali parce que tant que ça déjà fait exil boyemba disque moi kitoko pour pesa pe bato bien et c'est pelisaka bato que boyami kozana papa Wemba botambola partout na monde au Burkina ba Japon botambola États-Unis plus de 50 états botambola Japon ok partout na makambo belé o esalaka ke bino ke bola kisa bato kete bokole pembeni ke ya papa Wemba tant que bozongara déjà wana il faut tomiye bara déjà kete bomi pesa ba valeur parce que bosala musala mo na ndenge ya sincérité pe na ndenge limemia vraiment Nzambe ayeba ko pesa bino déjà tâche la sagesse parce que bozo qui est déjà na 3e âge maintenant bon qui est na 3e âge vis-à-vis na ebike redi ami ça dali mukolo ya sino mubi mais il faut boye baraté que te bozana na ba querelle pour revendre boye nani vena biso o ba benga lokola ndeti vena biso li jokompa revendre be yona redi courir les karaté maintenant sino mubi courir les karaté vraiment eza de ma dignité to miye ba ko pesa na ba valeur ph oyo querelle pn eza nango na litomba moko te vraiment tokopesa kaka merci mingi na bato nyoto bamora bonne musique oyo bazwaka temps ke ya kolandaka ndeti biso na nzela ya émission na biso babengi na nkombo ya cœur donc il faut bozwaka mata ya kopartageaka konista bozwaka mata lokola ndeti Irene Mambweni donc napesi vino ya mbote ebele na mosika ozali yo vraiment makambo konista oluka yango te olandelaka tous les missions même na bachaîne oyo nyoto na kolekaleka yo ozangaka te vraiment merci na ona Irene Mambweni vraiment merci beaucoup que Brigitte Baya on a lobby on a vraiment bat oyo bazala vraiment qui dépasse ba bon moment na bango o mega côté ya bango vraiment il les alama malamu qui na âge to comme yango déjà na ba 2024 to ba 2025 2026 sinon mobi as de la chorale na redi à Messi courir que na kito côté et les alama dignité pour na biso surtout ba mourir ya bonne musique vraiment merci beaucoup na bato nyoto basoki li baku ya kolanda police Mavinga, vraiment, na pesi bino bambote accord, vraiment, pena représenter ce mes condoléances nanga na famille Kabumba est toujours et kenda bato et sikala bato donc na mona liwa o sala na passe na ndenge diaspora o sala vraiment que ya Guiter Lutabila na pesa na su passe na motema lisusu que ya Diora Kabumba la to zani na Kinshasa awa tout ça que na makambo pa me fana mona ke muto otabela mutu bilamba na yebi sekete na otelelo to ke na ona pesa yo poya muto ba yebi sekete ba pesa bilamba lokola za mukoto o te Diora kende bonga na roya Diora tiki bilogo est-ce que muto atika la giwana a pesa nani bilogo na ye eza bilogo mokili pour parce que tona biso ba passager lobi to rozana biso te mais to ça la part de choses na souffle de vie pour la pesa biso toujours que il y a ofele to contrôler la santé na biso to la la mingi na kanda te te kola na kanda o ça la crise na c'est pour nous vraiment merci beaucoup na moni que connu ça comme déjà na souka vraiment na personne bambota d'accord na Arnold Matumo na montage du matin à filmer connu ça Mavinga pour na transmettre message na ba cher internaute pe na ba moura bonne musique pe na ba fanatique à ba orchestre et surtout na personne na bambota encore merci beaucoup na Clarisse Lutadila Clarisse Lutadila vraiment tu es banné tu rebondissement makambo wana to taille les choses na Nathalie Lutadila Nathalie Lutadila Risa Lutadila vous allez toujours bien ami Godjene Lutadila pesela ngambote pa pepe pataki na pesi son mbote pa ya Chaga Lutadila vraiment vous allez bien tout bien Richard Akunji papa na Richie Kolo Aiba Rosa na OP Kolo a facilité Jova a pesa nyo surtout na on a posé à 2024 nyo surtout et ça vraiment rose Arrête pas que na pesi mbote na mosiko zali Didier Sanda Animas Nzambe ayeba kozana boss papi matalata la matos na pesi ba mbote na ngana famille matalata la mobimba Didier matalata la aimé matalata la Nzambe ayeba kozana bino nyo topé abatela bino vraiment merci beaucoup les sous et pas ya ça beaucoup pour le nécessaire motema ya aimé kuku Claude Moseka poso moindo suka mindele vraiment Nzambe na lola ayeba kobatela opé ayeba kopambola yo Shiraki Nikita Cardozo Nzambe abakisela ebele atose sunda Nzambe amona yo pe apesa ebele pedi kinzunga Nzambe abatela biso toujours to ebi ke kala mingi teke to komona na grand-père Gauthier Mute ba yebisela ngai et pas ya Babylon
le banquier motema fani dindanda vraiment nzambe ayeba kozala na bino tout Angèle dindanda ozala bien Bled dindanda bozala toujours bien tonzo yoka Doudou ya yoka avec Pera Kitsala molobe na bana Fokobel pitu kinze de fierté que ya bana Fokobel Bob Bena ozala toujours yo honorable JC Makwambala kolo ayeba ko facilité nyo surtout vraiment ezala bien Daniel Douvola alino kabouverdiano na yebike concert ya Dudas Arena ya faire na biki ozala déjà bongisa déjà temps na yo ndenge ni route au Canada na biki obebi sambonga billet na ndenge ezalera vraiment atini mabilu 24 ans d'expérience yebisa Guy Dakocha na Edesh Dakocha Roger Dakocha tokobongisa makambo wana na malembe na taille lisusu Papi Tombala le roi de Zamunda Bidombala na pesi yo bambote na pesi susu mbote na ngai pa ya Valérie Bilingani nzambe ayeba kosunga Sandra Ngunga mama na Liza Ngangula nyoso tu ekozala vraiment bien mafeza motema ya papa Honoré nzambe ayeba ko facilité pe na pesi bambote na ngai suka na Clarisse Lotabila Nathalie Lotabila Belinda Lita mwasi nzambe 6 étoiles kolo ayeba kobumba yo pe abakisela ya ebele vraiment merci beaucoup encore na Arnold Matumona Nzila Bilili vraiment komisa asuki awa wana pesi mbote na ngai epa ya boss Clovis Fimpa motema ma Doris Fimpa nyoso tout vraiment extrêmement bien merci beaucoup.